Shalom, shalom, peuple de Dieu, na pesi bino mbote, na kombo na Yesu Masia, eza nga ya bino se Rebeka, ndeko na bino ya mwasi. Na yaki to partager likanisi moko ya malamu oyo kosunga yo na ngai. Mais avant tokota na émission na biso, nalingi totika moma o na maboko ya Nzambe ya bosantu, le créateur de toutes les choses, maître de l'univers. Nzambe asalaki yo o akelaki nga mokela bato azaka moko. Ce qui est là bas Nzambe, mais tous en un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, apôtre, Jean, Jacques, Barthélemy, prophète Belé, Salelaka, les Nzambe wana nous a choisi aussi, Nathan Biso, to participer na liloba na ye. Eza grâce, eza ngulu, kozala mwana lokola bato nyonso, mais papa papesi musala okosala. Ndenge mope bana bazaibe na kati ya ndako mumuna mama linga tinda mwana na ye ashwazika o ya monike abenge intel to mso atiki ba yaya na ye abenge intel to mso atiki ba leki na ye abipesanga mai eza ka grâce bisope to bengami na musala ya tata eza ngolo yango na natika momona maboko ya Saint Esprit ponga na yebi koloba te musungia bana bato asunga nga pona koka koloba po bo comprendre nga pe ya on rebonde na kombo na Yesu Masia. Mon santo à Israël na pesio merci pour tos Nzambe merci na tana ngonga oyo pesi ngai. Omonisinga mokolo na mona te uta na bota moza malamu Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Omonisinga bamboka o na mona te bana na botama yo salike na leka yango bisika ba para na nga baleka kite me yo lekisi ngai. Musa papa na nga lingaki abanda silisa kite me yo salinga na banda yo nde musukisi na nyonso. Ozali Nzambo bongwani te pona biso banda libumu ya mama na yebaka te na ozalo nazali ozali singai yango na nazongisi lokumu epai na yo Nzambe ya bomoi oyo abenga ngai apona nga confirme appel na ngai na minoka basali na ye na pamboli monene mpe na nguya na puissance na Saint-Esprit de Dieu po oyo lobi na liloba na oyo bakotémoine bakookation te po kotémoine bango merci parce que témoine biso na se na mabele na miso na bato lokumu ezongela natiki moma ona maboko no Seigneur na lina loba na part na yo simba mitema ya bana na yo koloba koyamba message oyo bolamu eza na bandako na bango kimi eza na bandako na bango bomba biso bana ona makila na yo Jésus bomba pe video na makila na yo protection na yo eza toujours liko na biso molimo mo santo salisa biso na nguya na yo tozala capable ya se communiquer entre nous pena bandeko mususu Seigneur Jésus-Christ. Soit contrôle la vidéo de début à la fin, soit contrôle nanga, soit contrôle ndaku Seigneur, soit possession nyonso Seigneur Jésus-Christ. Sika vidéo ko kene Nzambe esimba mitema pebi ki saba couple belé na kombo na Yesu Masia. Nyonso ezali ayote nemi atiaki kolo na nzela na biso na nzela bana na yo kolo to neutraliser puissance na ngo na kombo na yo Jésus-Christ de Nazareth. Pe to fini ki libota na yo corps de Christ partout bazali na makila na yo. Molimo na so contrôle na bango contrôle ma camion so bazo sala lokumu rezongelo to bondel boto lobi amen. Mon santo Israël akuma maneto ma apambola mapote ya zali Nzambe abongwani te le créateur de toutes choses Nzambe to vandi to lobela. Vraiment dans cette vidéo na eko se communiquer mingi na bandeko na biso ba congolais parce que bango de ba liboto biso pe to talaka to landaka. En tout cas, la vidéo vraiment ce qui est comme lion de qu'on a partagé, on a singa partage que tout est bien que moi na nzamba sala ngo saki basinga kutuye saki batinda ye asala kayango tikate vidéo partager on e comme la batu mosusu bande qu'on a ngesika bozali tozongisa crainte ya Nzambe na mitema bozongisa ku banga Nzambe na mitema totalaka makamuni tozosala na makamuni tokokosala te totalaka makamuni tokokoloba na miso ya bato na makambo tokokoloba na miso ya bato te lelo ekoko memela yo malamu na ndenge yo zomona me yeba na plan spirituel ekoko memela yo pe komba ekoko memela pe limite na makambo susu élévation et pousser yo te osala makambo yo kokosala oyo kana ikosala te succès ememela yo makambo susu te obana koloba n'importe qui na part ya Nzambe. Vraiment na eko beta société na ba congolais nyonso partout dans le monde nazande ko na bino mwana na bino leki na bino ya na bino mama na bino po naza pe mwasi naza mama
même si mwana 16 ans olandanga mwana 12 ans olandanga mwana ya 7 ans olandanga nazali mama mais ona koko ebisa bino tozongisa nzambe na mitema vraiment ndenge alobaki basine attendre de la fin bolingo kosila na mitema ya bato tomoni pe deja yango ki bolingo eza lisusu te na kati na bato omona mwasi meme na mobali ozomona tosangana mpona bolingo mais omona jalousie mpona mutu mosusu jalousie mpona mutu mosusu ce n'est pas bien dans la part du Seigneur. Bakongolais tozoyeba lisusu te ke nzambe babangaka ye nzambe batosaka ye nzambe bakotisaka ye te na bikotisa lokola ser wana oyo oyebi ke ayembaka aza ya nzambe te masalelaka nzambe nzambe asalaka ye eloko te yo mpo koti na bozoba mpo nzambe akosala yo eloko te non oyo abatami yo aleki yo na mayele asimi mikolo na biso na se na moi na maboko na ye mposa na biso tozalaka nango tovivre longtemps mpe tokanisa lobi na osala eloko boye na osala eloko boye mutu akosunga yo mpo osala eloko wana eza kaka nzambe mutu akopesa o journée ya lobi omoni nga lobi samedi kutu vendredi kutu lobi nanu te mais samedi na dimanche na makambo nazokana nasala mais mpo nakoma samedi mpo nakoma dimanche nasala onga naza nango mposa babesoin na nga soki nzambe akomisi ngai te mposa na ngai to besoin na nga ekokomisa ngai te eloko ekosalaka ngai nakoma mokolo wana mpe jour wana mpe date wana to ane wana eza kaka nzambe mokomisi na bana na bato donc oza na mbongo ebele bakotraite na bopital nyonso ya mokili opobika mais soki nzambe alobi ke maladi okokufa na yango keke so bokonzi na yo okokufa na yango nzambe babangaka ye tokomi kokota nzambe na bateatre na makambo nyonso omona mpe ozokota nzambe na komedi mais sansi ya komedi yango eza sansi ya buzoba nzambe so olingo kote na komedi ifo teya ye nzambe bazwaka mpena nzambe bayende na likambo mpo epesa bato solution to ozongisa bato na raison okokozwa nzambe te okotie na bétise mpo bato baseka non kombo ya nzambe bongo te nzambe meme nga so navandi apona lobela nzambe funa loba likambo moko ya malamu oyo kokende kotuta motema mutu moko azalaki ata na pasi ayoka malamu azalaki ata na mawa azala bien makambo ya nzambe eza makambo asakanaka na banzambe te banzambe kutu ya bikeko bato ya mokili bazalaki soki osakani na nzambe na bango balapide yo babomi yo bakati yo mutu toyeba histoire ekoma na bafrance awa un journaliste asomoka na nzambe moko boy banzambe ka bikeko oyo basemoka na nzambe moko boy mais bato ya nzambe wana basambelaka nzambe wana ye amonaki aseki na ye journaliste nini oyo journal ebimi nango bato bazwi mpe basemoke batali mais ekutaki na vie ya bainnocent nalobi ekutaki na vie ya bainnocent mpo ntango bayaki babomaki ka journaliste wana te me babomaki na mibali ya bato bazalaki na inspiration wana te bainosa bapauvre bato batika basi na bango batika bana na bango bavevi batikala na mokilo bainosa a cause ya kosemoke na banzambe mosusu ebongo nzambo asali likolo na se o bino bozo mwansone pena kombo na ye Jésus Christ de Nazareth o bino pena bozo benga Yahweh o bino pena bozo benga Yesu Kristo batu bayembela baadora batu basalelaka yo moni pe mutu osalela nzambe otali na marche na yo lobi mutu azaki mutu ya nzambe po asali makambo batu nyonso basali te na mokili amemi vi na ye ata ya kistar yango ata nde topesaka exemple nde totikaka na exemple moko na bayembi ata akufa ayaka kaka papa bato na monoko na biso ata akufa na ye ale moloto papa na biso ale moloto asaleli nzambe me bomona différence na ye marche na ye aza mwa mobali na vie na ye privé na vie na ye musical ekokani te na ya bato nyonso azaki mutu lokola nga na yo akosala nyonso akokosala kokobima mpe na basi oyo alingaka okope kobota bana ebele ndenge alingi ya désordre mpo akoki kosala yango me asali yango te mpo na nini mpo na nzambe donc nzambe na vie ya mutu ayaka changer conduite ya mutu achanger etamboli na langage na elobeli ya mutu makambo nyonso totika elobi te toyebi osala yango te non mutu aza awa azolanda ngai azali frère azali sœur ayebi makambo nazoloba makambo biso totika wana tosalaka te eza te toyebi kosala yango te toyebi kosala yango
mais soki tosalaka yango lisusu te eza mpona tondimela nzambe siko ya solo mpo kondimela nzambe ya lokuta mpe ezalaka to kondimela nzambe ozobanga ye te ezalaka mutu mosusu aza mutu ya nzambe mabangaka nzambe te akashete ezali mutu mosusu ozomona biso ozoloba makambo ya nzambe na makambo oyo osalaka cachette vie privé na yo ekokani na makambo ya nzambe te ezalaka bandeko na ngai ozomwa mpe mutu mpenza boye ndeti nga sere na bino mpe na oteya bino boye me na vie privé na ngai nasalaka nyonso mpe mopagano asalaka bato wana bazali me nkombo ya nzambe na monoko na miso na bato ozomona me nzambe tokende bongo te ndenge bakongole tozokende nzambe bakotiaka ye na buzoba te na bateatre te na komedi te nzambe babangaka ye bino moko bokosala likambo mpe te en dehors ya nzambe par son respect mpe aza papa oyo aye koadopte yo na ngai aye nzambe aye kolongola ngai na yo na maboko ya minyololo ya monguna satana akangaki biso tokufa liwa ya mbala mibale lelo so tobangaka su liwa te eza cause ya nzambe parce que arachete biso bible bi na bablessire na ye nde tobiki na bapota na ye ezali 53 tobiki yo biki andimi mikumba na yo respect oyo kokopesa mutu andimi esika na yo pasi na yo nde makambo biso bakongole toosala origine nano tobungisa bapaster oyo baoteya biso évangile mpo balakisa bakongole identité na bango spirituelle bango bazwaka inspiration wana te boza peuple nini mpo bayebisa bino boza mpo bozonga na etamboli na bino mpo bozonga ndenge pende esengeli ke botambola na nzambe bozomona Congo tant que conscience ekozala te na bakongole tant que bokobelela nzambe asa likolo na se te osecours ya mboka Congo wana nouveau Congo wana eza ka grâce pe miracle ya nzambe eza tokoma ozelaka ngolu tokoma ozelaka grâce parce que bato babimi na misu na bato nde bato bazotire colère ya nzambe soki bino boyebaka te omoni biso toza public toza liboso na bino bozolanda biso ata 3 personnes 4 personnes bozolanda biso eza kosala makambo ya malamu mpo ebendela biso bolamu me biso tanke toza ebele tozosala makambo ya mabe ekobenda mabe ntango bozwa kobeta masolo mosusu bozosaka na nkombo ya nzambe bozoya na tiktok bozosaka na nkombo ya nzambe bokomi bendela malere nzambe bakendaka nde bino bokanisa te asalaka eloko te nzambe azwaka ata na likambo na ye me soki alobi afrape yo kotikala ntango molai na kati ya pasi me ye asalaka likambo mbala moko esili aomonela osu na miso wana te me yo ozobundana na yango basakanaka na nzambe te bandeko na ngai totala bajeni tokokotisa na nzambe batateatre botala nzembo bakomedi nini tokokotisa na mambo ya nzambe bato ya miziki mpe na bato bachantre na biso badoration botalaka nini oyo bino bokokotisa na kati ya nzambe parce que eza na bato ya mokili baozwa kombo ya nzambe batie na buzoba eza bino bachantre bozozwa makambo ya buzoba bokotisi na kombo ya nzambe botika bakongole bazosouffrir tozomona bambula ndenge ezobeta na bamboka wana eza na bamama musu makambo ya Kongo esalaka bango pasi penza so boyebi te omwana mokinde tosala boye toza boye nzambe amemisa mutu na mutu fardo na ye omoni bino bomona kaka Kongo ebeti mbula bambula ezindi bomoni kaka bambuteyage baolakisa wana na Kongo ndenge kaka ezoleka na bamedia boye eza na bato bazoyoka pena douleur na kati pena motema penda kwa vandi penda bo amoni yango akomi mpe triste po nzambe apesa ye fardo ya Congo ndenge oyo oza bwa mpona ye pendake yo fo bondelaka mpona mboka na yo siko take ye azobondela take ye azomona eyano te ye azomona pasi kaka peuple kolela ye azoyoka mpe pasi azoyoka mpena douleur bamama bongo bazali eza na bapapa openda nzambe apona bango mpona mboka wana balelaka na nzambe mpona mboka mabele na biso tokunda batu ya bainnocent bavierge bainnocent nzambe aloba bolela mpona mabele na bino tolela mabele na biso eboya biso tanga lévitique mabele ya Kongo eboya bakongole eza na babocho bazolela mpona mboka wana eza na bapapa bazolela ke
Congo ekoma bien. Ata biso toza mboka bapaya, ata biso tozolia bien, ata biso tozomela malamu, me mboka wana ezaka na kati na pasi. Nzambe ayoka mawa ya mboka wana, nzambe akita compassion na ye na mboka na biso, po nzambe asala. Bana makambo ya Congo ebanda ndinga na tia kutu, fleur na kutu na longola ba décoration, na tiaka bokomi décoration pe ezate, na tiaka drapeau mboka na ngai. Nzambe ayoka mboka na biso mawa. Nzamba kitsa mawa na ye na mboka oyo. Drapeau oyo namona kango na mabele na plan spirituel nzamba tombola ngo likolo. Nzamba alakaki ya kobetisa bambula po abuka. Biti ya nzambe eza te po abuka bandako ya bato. Biti ya nzambe eza te po nzambe acholisa bato bakufa pe bato baza na bandako te bakoma bato. Bana bandako na bakoma libanda. Non. Projet nzambe nzamba atongaka mboka atonga likolo salite te. Même pour ba matamir babakendaka na batiaka béton pour banda otiasko ba brique béton penda fo vanda na kuna bobenga ngoni oyo to bandelaka na ndako na se fondement fo ezala makasi yoka nzambe tanga ina mukanda ya Isaïe ndenga zo bana kutunga na Isaïe 54 tango mona ndenge ya tongaka là tu vas comprendre nzamba ko ya otonga likolo ba kisi ya bakonzi na biso te likolo idolâtrie na biso na mboka te likolo salité na biso mbindo na mboka te nzamba pesaka déjà révélation na kobetsa bambula na mboka na bino mais mbula wane kozala po elongola ba kisi yo bango bakunda na se na bapon bato batia bakisi na basimanda ko bino bomona koyo eza na bato ba mama africain penza bamona apela ba révélation ba cérémonie ya banzungu koto bakunda basala ba pratique ya mabe penza ezalaka bino lokwa bomona na bino nyonso te boyebi na bino nyonso te bozala boyoka pe bobi nzamba ke bopo nzamba longola ka kisi esengela beta bambula Dieu le capa omoni bino ba congolais bino ba africain bino peuple bino bato mokili tolingaka nzamba sala makamde biso tozokanisa tolingaka nzamba loba makamde biso tozoloba nzoka bible zo makanisi nanga eza ya bino te makanisi no eza ya nzambe te makambo sama spirituel to musuba buka ki mboka na biso te ou bien to bakoko na biso bakundaki ba cérémonie na ba pont wana batiela biso ba biloko na bamboka to musu babuka ki na bango mboka pete e bongo po nzambe tonga ko ya poanika ya yenda betsa mbula buka batacha batu na passe ezaki spirituel biso to moni ko tutende mboke bebaka bakunda biloko mais soki spirituel nzambe pas capable ko longola ngo ka bongo spirituel nzambe mutasali batu na mokipo boma bataka na posa mbule beta boma batu ndeka buto zabwe mopesi na pema po kanga pema na yo azaka na posa bomo na mai to bomo na mbula anzambo ayebi likambo osala na mboka Kongo soki alobi obuka ngo baloba botonga ndeni bo sasko mboka bobongisa ndeni mboka mbimbe vanda bo est-ce que Kongo ebonga yenda alakisa bino ke botonga ngo profession boyoka peda bapaya ba otonga mboka na bino boko tonga mboka wana. Alors, ceux qui bino mo bomo na place au bandate, place au tongate, place au banda fondimate, a obuke la bino yango, po bino bozo makasi ya kokosali lobana ya ko construire nouveau Congo. Parce que bino bomo na ke makambo esala mesa mande biso to lingi, esa mande biso to penser, et kende kande to ken. Mais Dieu il est capable de commencer parce que nani abanda ko buka miri ya Jericho, ezaki nzambe. Nzamba za spirituel bana Israël akopia wape makasi bango babuka mir mais nzambe abukeli bango mir nzamba lingaka soko sali kamuna ye mokili penda bato mokili ba yoka ebeko tango zo baba témoin na ngeza bino fo sala makambu biso to témoigner ye nzamba kangi motema Pharaon azotinda Moïse mo kangi motema Pharaon nzambe na Exode 6 azo ba siko ko mona mamunga na osala Pharaon pa ye ko ebisa su Moïse omoni makambo oye bisango na bana no pe na bana yo donc nzamba linga ko sala makambu po kombo ne pe tombwama so bato mokibali ba kombo na bango tombwama bo muto akela biso po kombo na ezala kaka adorer élever toujours et à jamais makambu ya osala na Congo wana kasi ndeko la kisapenda ki nzamba Congo azalaka bo continuer na ko belela banzambe na bino bapaya boko baka ko manquer na ye boko baka ko invoquer banzamba bikeko boko baka ko belela ka banzamba bakoko parce que makambo ebanda ko leka même na ba pays étranger bakoko na biso balalaki bo belela ye bo la musaye ka ndenge lia lobaki bo invoquer nanu ye bo silisa na ko belela ye mais ngongo ya ba juste tant ko telema nouvelle génération mboka na Congo nouveau Congo ko ya enlèvement zakalate
tozo approcher vers la fin toza na temps d'histoire mais avant to mona kembo na nzambe ke yesu azonga azwa bana ye aleveme salama Congo wana etikala bongo te wande bochango na mutu na bino bolalaka nango bolamukaka nango ozomona bato ya Congo baosala baje Congo oyo ekoko bonga te po Congo soki ebongi po biso tozala ndenge nini me azoyeba te nyonso tozokoloba eza na nguya nyonso biso tozokonfese toza baprofete ya vi na biso ndenge moko mpe toza baprofete ya mboka na biso so tozoloba malamu mpo na mboka so tozoloba malamu mpo na peuple eza lokola tozomibendela nzambe asala biso bolamu mpo toza mposa komona bolamu na ye me ntango tozoleloba mboka ekobongaka jamais Congo pena po ebonga kasi biso mo toluki malera mabele na biso te Congo aza Congo Congo aza mboka Congo aza pays Congo aza ne mutu te mpona kobongisa vi na ye Congo biso bato tokobongisa ye Congo nde biso bato kosilisa ye nini oyo pasi mais yo ntongo ozoloba kende ozwi na odesio parce que nga na yo union fait la force nga na ofuta otonga Congo toza 5 bino 4 personnes bozoloba ke mboka ekobonga te siko na okende nkuna nga moko ndenge nini nzambe fo mona biso pe na bolingo ya mboka nzambe mona biso pe na bolingo ya pays nde nzambe otya loboko na Congo alors tozongi na mambo banga nzambe tobanga nzambe bapapa tobanga nzambe bamama bato boza lokuta na misu na bato boa lokuta boza capable ya kodétruire vie ya mutu na mensonge boza capable ya kodétruire témoignage ya bato na mensonge bandeko bato balobaka te bokeba bokeba nalobaki na oyela bino ba video nalaka bino na bosa bino te na tante so na bino na tante ta eza pasi pona ngai na ta o amna osala na musana osala na mambo eza ebele ta eza te mais nzambe asalinga quand même grâce alors toloba malamu mpona mboka mpe tobanga nzambe na biso tobanga nzambe nzambe babangaka eza mpona bolamu na yo moko mokolo yo kokufa ndeko na ngai okokende kaka yo moko okokendaka na mutu te ndeko na ngai mokolo liwa na yo yebi ka nzambe me mokolo yo kokota mabele mutu ayebi te nani akoya kosunga yo na monda bawei kuna nani akoya kotiona lie de repos po ya tindaka ba ange na ye nzambe atindaka ba ange bato balinga bakufa nao bakufa bazonga lokola biso boye tomonaka ba ange tomona nzambe nanu boye tabimeli biso ka ba ange nde bayaka abongwani te na kora Moïse atindaki ange na makambo ya Ismaël na désert ntango azolela atindi ange Bible ezoloba ange de l'Éternel ala pari à Moïse ange de l'Éternel abimeli Marie ange de l'Éternel nzamba tinda kaka ba ange na ye alors po apesa nini liloba na ye po ange a exécuté fo bangaka ye fo tosaka ye parce que ye nde aza repos ya ba âme na biso lelo soki biso tokufi toke na monde spirituel esika nde kokutana na bato nyonso babundisaka te omona bango mpo komi spirituel ko molimo na bademo oyo oyokaka kaka bademo baexistaka okomi molimo kuna nde c'est lui David abinaki mawapi na mai yo ozali na nzamba yo ozali place nyonso na kokende yo ozali nzamba aza partout kokanisa te ndenge deja olongi opose misisi otie manzaka boye otie na basili ozobanga nzambe te nde soko okufi nde kuna ozala na makasi yo na nguya oyo oyebi deya kotambola oyo oyebi place ozwa bisi yo oyebi monde wana eza na baprince ya na banzela minene botuna bato bakota na monde wana eza na banzela yaka banzela baprince nango eza minene mpe monde spirituel eza kotongama makasi eza kwa bino te bambuteyage elokwa ya bino te bambuteyage eza botuna bato bakenda na monde spirituel nayebi te monde akoloka mpo bamonde mpe eza ebele oyo nga nakenda namona bamoto mpe ezalaka baprince ezalaka baprince banzela minene ezali me na nzela wana otambwa na mutu te otambwa na mutu te banga nzambe na vi na yo zongisa nzambe na motema na yo tosaka nzambe ate eloko ekosala kitoko ekosala plaisir obi na osala ngo te mpona nzambe ata mpona respect ya nzambe liboso nazali kosala na ngango
mais lelo lisusu te tokola te tokola ekosunga yo na ngai tolongola nzambe na babétise aza mokonzi ya bakonzi nyonso ya mokili aza nzambe ya banzambe nyonso toyoka na sango talaka badagon baleka banzambe banzambe baza ebele na bible nana tanga kombo na bango kaka ye le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est notre roi, notre sauveur, Jésus de Nazareth. Alati nzoto ayepa na biso biso tokomo sala boye lisusu bakomedi na kombo na ye kobanga nzambe eza te mitema mabe na kati na biso koboma na biso koluka na baproblème biso na biso toyeba kotia na makambo na se te koignore lisusu te nzambe asimba motema na ngai na bino tozala bien bible lobi oyo aza moto ya nzambe atikalaka moto ya nzambe oyo azosala malamu asala oyo mpe azosala mabe asala me toyebaki akozonga akoya nga nayebi akoya nga nayebi akozonga nga nayebi akozonga parceke nakutana na ye namona ye azali nzambe makambo ebele aloba na bible ekokisama na vi na ngai lelo mpe atatolaka comme prophétie ese réalisé na bomoi na ngai na Esaïe alobi batémoin na ngai eza bino vraiment asali miracle na bomoi na ngai abikisi nga na cancer abikisi nga na PC na bamalade ebele abundeli nga elongo ezongela ye nzambe abikisa nga na l'âge ya 4 ans na liwa ya mai abikisi ngai alobaki yango na mokanda Esaïe 43 bokokatya bamai bokozinda te yaya bilima bakakaka la mai me nzambe abimisanga na maboko na bango asa nzambe abongwani te lelo tozotatola nzambe oyo lobi mpe bana biso baotatola nzambe oyo donc liloba nezokokisama kaka seko na seko aza éternel abandaka mokili ye moko akosukisa ngo ye moko banzambe ya kala batikala ye azokontinue Emmanuel Dieu parmi les peuples tobanga ye totosa ye lokumu ekozongela nzambe vraiment tobangaka nzambe tobangaka nzambe onga na ngai naloba totala bakomedi nini tokotia na nzambe toyeba nini oyo tozoloba na mutu ubie tozoloba na nzambe mpe parfois na bapriere na biso mosusu ozomona todebordaka mpe manque de respect ekotaka me nzambe alimbisa biso bana ye tozongisa nzambe na biso na mitema toyebake akozonga soki ekuti oyo na bomoi te okutu ata na mabele c'est lui le repos de ton âme donc y a beaucoup de respect oyo biso tozodoa ya kopesa na nzambe ya bosantu yango kaka na lingai naloba tozalaka sincere eza na bato mokili basambusi baninga mpe babimisi bato mabe mpe basilisi bato mayele baza kaka na se na moi oyo mpe basali baninga mabe toza na bango kaka na se na moi oyo me tobanga nzambe mpenza ya solo nzambe oyo olobelaka zala mpenza témoin na ye ya solo banga ye mpenza na motema eza te bato bayoka oka na te ya Jésus me ozalaka no ya Jésus te olobelaka nzambe ya bosantu mozali ya nzambe te tika tolobela nzambe mpe tozala ya nzambe lokumu ekozongela je vous aime beaucoup que le nom de Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob apambola bino crainte ya nzambe ezala kati na biso yango kaka nasengi toza bato betaka mabaku toza bato tosalaka mabe me tobanga nzambe eza na basere na biso badepouya lokwanga mpe ndeko na bino mwasi na depouya eza na nini nalinga na annonce bino eza na nini oyebi biso totiaka bameshi te oyebi biso tokanga lisusu totiaka lisusu bakabelo te me lobi te tozala sali et surtout na mokili ya lelo elobi te tozala sali te surtout totiaka baverni te ya basi mosusu atiaka mpe verni te mais faut kozwa soin ya manzaka na ye mpo ezala kaka propre eza mwasi mosusu atiaka bameshi te me kokanga suki ezali sumu te balakisi ngai nini oyo nabetela bino nyonso oyebi nga mama bino ndeko na bino leki na bino tokendaka boye na bino nabombela bino eloko te meme nzambe ya likolo azomona ngai so naosala eloko mona bombeli bino seke ese ya hypocrisie balakisi nga basere na biso ya Branham napesi bino mbote bisika bozali batiaka singa moko boye babi soki leni nalandeli yango eza mpe meshe te eza meshe te eza nango singa soki okokanga suki na yango eza nango mabe te vraiment parce que biso nde toyebisa bino bokotya meshe te meshe ya mabe bokotya babrésilienne te bakabelo te eza mabe mais kokanga suki na basinga eza
péché te ya moni nanga na ibisa bino moni mama beka basuki ba mama basingo ba mama Abraham bakanga basuki milai na bango no mona bagumbi wana boyebi bango nde bakanga basuki na bango balata batia meshi te eza na basinga moko boya tricot pe da laine bakangaka bagumbi nga pe na coiffeuse ce n'est pas mèche ministère nanga moko pe muta alaxe ngango eza mabete Saint-Esprit peut convaincre ngate ke o eza mabe soki eza mabe na oyebisa bino soki eza mabe te na oyebisa bino eza mabe te okokanga na basuki na bango milai wana nde bakangaka ogumbi suki na biso pe ekola ngakuna nga na kata na nga kovo mususu na okipe na Saint-Esprit apekisi nga na kata su kovo te mpona te kokata kovo suki obomona wana eza suki ya sika me na uta kokata kovo Maintenant, on a quatre soukouvons na va na bia. Ceux qui ont tout kangate ka boy musala pe chaka produit ko la tesa naturel musala na kata na kouvou na bandela. Mais c'était soit pixé na kata sukite. Oya malam na oyebisa bino oya mabe to salela te yo polongo salela ngo otuni nzamba bosanto na salela ba tricot oyo ba mama biso ba ser na biso mususu ngambu kuna Abraham bakangela basuka milai bagumbi eza péché. Tika nzamba bosantu pambola bino okomeli biso na commentaire question na yo na WhatsApp otindi opalinga intégrer na groupe ya mercredi pona zwaka prière ozui otindi message na boye baradia numéro na ngai ozara nango 075 800 075 8077854 donc ou bien maman Rebecca na posa na zoka na kaka ba prière ma solo te ba conversation te po yoka no pe mutu te azala kuna ngane mutu na tinda ba bodio prière na zoka ba prière nde o tindelinga message ngana wazoka na koti comme ça zoka prière nzamba bo santo pambolo tolobi ba itokutani mbala sima na video ya sika to ekika ko partager tozongisa nzambe na mitema to banga nzambe pe tozwa soin ya suki na biso na oyo ya milai na basinga nzambe akopambola bino na pesi bino bye.